De vieux a yebingai, oh vieux a yebingai très bien. Vieux oyo. Nakalisa peut-être Joma qui a kozwa ba makambo nanga nyonso. Mais c'est parce que nazalaka pe na likambo mon côté oyo akoki ko koloba epa na Joma. Jean-Marie, soyons francs. Mouyebi ke bana na yo soki ba koti na pasi nga na koti na pasi Jean-Marie. Est-ce que tu te souviens? Bana o bazali na Paris ya Jean-Marie. Yo kanisa ke ngai soki na sali likambo na bana na fona ya koyebisaka yo. Po maman na bango alingaka te. La preuve en est que dernièrement bana bayaki pa na ngai ya na tuni bango bosolaka na papa non. Na pesi yo bango na téléphone bosololi. Après bana bakeyi obi Mbuka, est-ce que bana baza na téléphone pesa nga numéro na pesa yo numéro ya mwana ngai nazo pesa numéro ya mwana na yo ta progéniture. Metango mama na ye abenga ngai. Mbuka makamu nini osalinga nini yo pesi numéro ya mwana pas Jean-Marie. Jean-Marie abengi mwana tala makambo alobi. De vieux yo ayebingai, oh vieux yo ayebingai très bien. Ce qui vient vraiment dingi rando ngana ye tokene rando te ngana rando amona kolinga aussi mutu mo buta akomelinga na nabi Jean-Marie azo sabola yo ngabi je préfère na répondre que bon je préfère Jean-Marie sabola ngai que papa Simon qui m'a okangai de na fani na ngai na tumodi mutute yo moko ye kokota na kati ya mulangi ya masanga se sila lotoko esili yo moko koti na kati bakangi yo na kati ya na mulangi wana ta Jean-Marie ngai na sale émission te pona swana na yo ngana mwana papa Simon ma okangai papa Simon okangai ngana yo ka matin ya Jean-Marie papa Simon ma okangai na bina miso to za poser ah non vieux yo vraiment au fond na yo on dit maka papa Simon ma okangai ni kiaza nzambe kanisa ngana na kati ya voiture ngai na yo mibale na kati ya voiture vie bima vraiment na miso ya bato gérer que soki na kombo ya tata mwana pe molimo musantu na mutema na yo yebi ke papa Simon ki maunkianga ni aza nzambe aziye wana molimo musantu gérer ango na miso ya bato ou bien ba ya kotiela yo kuruse o katisa vraiment ba tiema na nkambo katisi olobi ke ngai na ko fond fait na motema na ngai papa Simon Kimbangu kianga ni azali molimo musantu batuna ki yo na ba journaliste na nkamba est-ce que on dit que papa Simon Kimbangu kianga ni azali nzambe réponse na yo olobaki nini vie nanga nga mutu na teya yo ke boye nga muno Jean-Marie so ngai mutu na teya yo na bongwani comme nga professeur mutu na teya yo na bongwani bongo yo élève ko yiko bongwana te hein likambo nini epekisa bino bobongwana sango ya Yesu ndenge nini bomoneli yango vioyo abandaki kopesa nga makambo de alobi nanga ke ngai na ye église na koti église na 1980 nde na komi nkamba nga na koki koyeba papa Simon Kimbangu kiangani te koleka e papa Simon Kimbangu kiangani ye nga na koki koyeba makambo na église te koleka papa Simon Kimbangu kiangani mais oui est-ce que nga nazalaki na nkamba mais makambo nyonso ya nkamba vieux oyo mutu apesaka nga olobi ke ngai na loba na yo ke papa Zako aza mwana papa Simon Kimbangu papa dia lungana te ngai nazalaki na nkamba te tango baboti papa Zako nga nazalaki te na yebi na ngai te mais bande kunanga to apprenaka pona nini soki okei na classe soki otangi histoire ozo mona mu professeur azopesa cours ya histoire ye azalaka na bongwani comme nga professeur mutu na teya yo na bongwani bongo yo élève ko yiko bongwana te ye azali témoin oyo azalaka tango papa Zako abotamaki po ye ayebi makambo ya nkamba mais ye aloba na ngai ke papa Zako azali mwana ya papa Fumwambanza te soki nga na loba na yo bongo mais nga na koma livre sur dialunga na kianga moi j'ai écrit Jean-Marie je suis un écrivain attends le loté na loba ngo na bana nanga ta ba mona kana o dépenser mbongo nanga j'ai toujours dit mes enfants même pas aujourd'hui attends lobby et là on n'a pas jour je parle de la progéniture de papa Dialungana
qu'est-ce que j'ai dit? Parmi ses enfants, Bitouvouid Jean Zakari, c'est le nom de M. Bitouvouid Jean Zakari, ami intime et voisin de papa de Lungana Alouken. Yango. Jean-Marie. Vie oyo, ayebi ngai. Ngai pe na yebi ye. Asa vie na nga, na yebi ye de A à Z. Vie na yebi couleur ya bilamba lataka. Na yebi ye. Yebi ayebi ngai. Jean-Marie, lelo soki yo koti na pasi. Bato nyoso ba utindo wana. Mais moi, d'une manière où notre je serai affecté, même à travers Banawan. Pour Banawan, ba ngai. Na pemi moi muke banda mama na bango a Bali. Banawan na loba ba botami na ndako papa John Mavui, mais ba koli na ndako na ngao. Jusqu'aujourd'hui la chambre là je ne l'ai pas encore réparée. Tala bana l'air bangulu maka. Ils ont tout saccagé ba longo là ba nani nyoso na mur. Je me plains pas, ce sont mes enfants. Mais Jean-Marie, Papa Simon qui m'a ngani. Yo telemi na yo penza Jean-Marie obundisaka no kaka Papa Simon qui m'a ngani. Pona likamuni. Jean-Marie ngana tala kananga ba chaîne na yo te hein. Na tala kangote pona mona litomba moko te na kozwa na molimo na ngana kotala biloko yo salaka. Et puis moi quand j'ai commencé à suivre tes émissions au début, je t'avais posé la question si tu es franc, est-ce que ça a un problème na bana papa du solo kele? Tona bana papa dia lunga. Maringa na tala kananga ba chaîne na yo te hein. Na tala kangote pona mona litomba moko te na kozwa na molimo na ngana kotala biloko yo salaka. Et puis moi quand j'ai commencé à suivre tes émissions au début, je t'avais posé la question si tu es franc, est-ce que ça a un problème na bana papa du solo kele? Tona bana papa dia lunga. Maringa na tala kananga ba chaîne na yo te hein. Na tala kangote pona mona litomba moko te na kozwa na molimo na ngana kotala biloko yo salaka. Ceux qui ont mon acquis, on a répondu, c'est parce que papa, Kumbi, mon peu musicien, m'tatine de la ingao. Ngana tala babiloko. Note, je préfère d'abord, on l'a dit, ngana katsaka, ngai mutuna remarkango, na moni batunyo sur balobia. Il y a trop d'incohérence na biloko na yo. Il n'y a pas de logique de. Vioyo abandaki ko pesa nga makambo. De alobi nanga ke ngai na ye église na koti église na 1980. Nde na komi nkamba nga na koki koyeba papa Simon Kimba ngani te koleka et papa Simon Kimba ngani ye nga na koki koyeba makambo na église te koleka papa Simon Kimba ngani. Mais oui, est-ce que nga nazalaki na nkamba? Mais makambo nyonso ya nkamba vieux oyo muta pesa kanga moi vers wana melaki yango sadi ye na nzoto lokweza nganglia boyebi nganglia bino batu bokene na Carrefour. Soki yangonde sadi yendenge wana. En tout cas, je regrette bien. Olobi ngai na melaka masanga. Alors, siko na ina yebisa yo, peut-être jour on na masanga wo na melaka wano na melaka soki tozana yo. Donc na langwaka yango na lobaka no bongo. Mais siko na zongi normal na na kuitite na lobino papa zako aza mwana ya papa dia lungana. Bande kunanga ngana zalaki na nkamba. Nani ayebisanga ke papa Simon Kimba ngani abota na directrice ya école. Ngai nazalaki na kamba. Bolingi na tia liste mobimba na makambo awa. Bande kunanga ngai nazalaki na kamba. Na sekiso dernier malin na uti papa zako petit moka mona inga wana. Azaine ka chauffeur. Après l'heure toko ya vieux. Donc tokuta na kit matinal vieux. Na mona kyo pa ya autorité morale. Nabinani autorité morale. L'objet c'est pas autorité morale. Nabinani autorité morale. Oh, en général. Autorité morale. Aza incontournable. Ce qui a solo la réconciliation, tu ne peux pas t'en passer. C'est lui qui détient l'administration. Comment il y a une réconciliation? Ce qui a solo la réconciliation. Du matin au soir, tu ne fais qu'injurier ces gens qui peuvent contribuer à cette réconciliation. Désiré Mbaki. Boyebi na forum. Na forum, boyebi ango très bien. Bobandaki ko condamné vieux oyo. Bobandaki ko condamné ye. Kia mutazo pesa makambo nyo c'est pas na tobandi ezali kaka vieux oyo.
eloko ni tokufeli ye moko vie na nga moto ayebi soki pe mukole kukuka tokoloba yango vie na nga kaka oyo vie na nga na forum ye moto abande opesanga makambo nyonso makambo mingi o yankamba soki na lobi na loba awa boko fungola munoko mutu akondima te ke kaka ye oyo azoloba biloko lelo vie nanga aza koloba biloko lelo mais elekelinga ok koloba ke d'abord osomona bencoyance ezaka na biloko na yo oyebi na 2001 tango papa de alunga na kufi ngai na yaya na nga na Jeep Jean-Marie nga na ya na 2000 na poto na 2001 je suis arrivé ici en France le 6 juin 2001 papa de alunga est décédé 2 mois après moi omoni biloko dioma ki atielaka yo ke azwaka toujours biloko na yo ya quand il dit quelque chose tu te contredis il fallait na zwa maloba ya papa ya braza pour aloba il y a trop de contradictions na biloko na moi je reconnais t'avoir dit. Tu n'as pas aussi la facilité de retenir les choses. C'est un problème de niveau. Naloba na yoke na 2008 na kendaka voyage to kendaka ba musicien presque ya Saint-Oignon sur une délégation neto zai ko kende lukulu 50 ans ya lukulu to kende na Jeep ngai yaya na ngai Yvon na papa Wanzungas na comment on a livre autant à nous péter. Bon, on a évité balobi en wangati. Na comment on a livre, comment je peux me contredire? Papa Wanzunga sa loba nga boy. Que ba papa batika bana misato. Ndetangu papa Charles silisi ko loba. Nde papa Wanzunga sa nani alanda ngote na ba émission nanga. Papa Wanzunga sa lobi tangu to bimika na ye webisa papa Charles. Bokabi ki bo continue mais c'est papa Armand qui était adjoint. Bon premier adjoint. Ce qui est le titulaire azate nani azwaka kaka ye oyo azoloba biloko lelo vie nanga aza koloba biloko lelo mais elekelinga soki na lobi na bimisa bandeko nanga vieux bozo mona awa afutisa papa diangenda chemise ya muke kaka papa diangenda pesu ya chaîne ya télé ya pamba ukomi ko bundisa lingomba Jean-Marie kaka na chaîne ya télé ya pamba Jean-Marie tango lobi mabe ya mutu na melaka masanga na kotiaka batu na Turquie no yebite soke ko sa nini tout ça dans le sens de nuire puisque dans toi il y a que la nuisance tout ce que tu fais c'est pour nuire lelo na ndimi ya na ngai Sylvain Kouamadou na Londres. Tant on a voyagé dans Londres, nazaki pa na ye, na bengi yo oya kozwanga. Il y a un Sylvain Kouamadou, je le cite, Ali Misanga. Il m'a dit Sylvain, c'est un garçon très dangereux. Tu vas regretter ça un jour. Il est très nuisible. Mon grand frère me l'avait dit. Sylvain Kouamadou, Bozane la Londres. Ah non, vieux. Yo vraiment au fond na yo. On dit ma papa c'est moi qui m'a okianga ni kazantambe. O baby si relation na nga na yo kaka pamba. Po na solo kaka koyoka ke ba dollar ezo leka. Yango yo ki solo wana o critiquer ngai o lobby n'importe quoi. Je t'avais posé la question si tu es franc. Est-ce que ça a un problème na bana papa du solo kele? Ton bana papa di alunga. Parce que tu t'acharnes que na surtout bana papa du solo kele n'en parlons même pas. Bana papa de ngenda moi muke kaka papa marteau po ya zappé très lié na ba kisolo kele et qui a télé mais la rapide. Dernièrement na tu peux kolanda ngo pa ya John Maku tu dis que chef spirituel batika ke zande papa Armand papa de ngenda papa Simon batika ka un simple nkengi. Mais kasi si vous soko zo c'est la que ti papa Armand akubanda musala. Mais bon c'est là ngo soit déjà place. Comme ça, pour tirer bandimi na bino. Donc, on a aussi le logo moko. Jean-Marie peut-être au Kende qui n'est pas là. Mais bazo le bango pe na batele na qui n'est pas moins de l'écam. Aso lingi to sel mo kili na yo. Bon, ceux qui bon lingi na bino ko ndima tenga papa na maman na olo bango. Papa simo mi ma okanga na zanza mbeti. Aza boyete, aza molimo santu te. Yete mutu batika. Mais c'est bien clair, c'est à l'église na yo. Ah.
bandeko na nga hypocrisie eza bien te lelo oyo nde alingi olakisa fasi ke alingi papa Simoki Mbangu Kiangani lelo nde alingi alakisa fasi ke alingi nini papa Zako bandeko na nga hypocrisie eza bien te pesa pe position na yo pesa position na yo soko lingi no papa Simoki parce que si nous remarquons bien oza na 26 cité na 26 kuna kofinga bango oza pa ya papa Simoki Mbangu Kiangani te kofinga siko oza wapi babesingombe bayebaka eloko balukaka te babesingombe bayebaka eloko baluka yango baoteka pouvoir yango moni bato ya bandundu bakangi kamba po na mwa mbongo vie soki ayoki kaka mwa lisolo ya lare quelque part yango wana akoti babiloko oyo mais bino nyonso boyebi ce soir kofinga nga toni je ne répondrai plus mais si au moins tu touches à papa Simoki Mbangu Kiangani na groupe bato moni balobi ke bakotelemela yo yebaki nga na za kati tika biso tranquille na lingoma na biso olobi eza secte ton ndimi toza na secte na biso yo pa ipo moneli bonheur zala epa yo moneli bonheur mutu na mutu atelema na siko ya telemi tikela biso papa Simoki Mbangu Kiangani en tout cas besingombe bozatina te pourquoi bokoki kolandela likambo logiquement ndenge papa Simoki Mbangu atikela biso te bokorate makambo nyonso La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Mon moi, tu as trop parlé de moi, tu as oublié une chose. Jean-Marie. Maman ya bampasa, bana no bazaliawa. Au Bengingai, c'était dans des heures un peu tardives, Mbouta. Moi, si n'a rien à foyer, moyen te babouakeli mbasu. Donc, moyen te vraiment ce que ça n'a pas fait quelque chose. Jean-Marie, na étampe, na démarra voiture, na lire, wana pourtant on a joué na téléphone. Ye moko mutazo pesa nga makambo. Nazana makambo nyonso awa. Oyo vie oyo ayebisa ngai ba 200,000 ba 100,000 oyo bakendeke côté à l'époque ya Kabila Kabila oyo alongo ya président oyo ndenge babadaki kokende kotika ngo na nkamba ye ayebi mutu ango ayaki tina ndako na ye na France bande konanga mutu wana lingi papa Simoki Mbangu Kiangani mais si au moins tu touches à papa Simoki Mbangu Kiangani na groupe bato moni balobi ke bakotelemela yo yebaki nga na za kati mais si au moins tu touches à papa Simoki Mbangu Kiangani na groupe bato moni balobi ke bakotelemela yo yebaki nga na za kati